bazui ministre ya justice bapesi ye pouvoir ya kocontrôler ba magistrat ya parquet, bapesi ye pouvoir ya konommer bango, bapesi ye pouvoir ya korevoke bango, bapesi ye pouvoir ya kopesa bango pe promotion. Na mobeko wana pouvoir wana eza pouvoir président de la République. Donc babotoli président de la République pouvoir na ye bapesi na ministre ya justice. Pourquoi bato bazo se révolter? Eza mamoué de peste, eza mamoué FCC cacheté. C'est un problème de tous les Congolais, même vous les journalistes. Au lieu que Neto Komaki, la loi à Libosa va modifier, que juste magistrat à cause de la kaka na autorité naie moke za la loi. Awe komi dictat politique et ministre et justice. Et ceux qui ont été, bapesi ministre à justice pouvoir, soit comme magistrat azo sambisayo, bapesi pouvoir à cause d'un rapport ndei nazo sambisayo magistrat. Alors que boyebi qui est un secret. Donc ce qu'on ne veut pas bouiller. Aux autres problèmes, il y a moto à perdre. Aux autres problèmes, il y a un déco ya ministre, magistrat. Parce que ça pouvoir la décision. Katika makamwana. Soka yoki otaluka mukili naye. Elingi koloba ke na mibeko wana bapesi ministre ya justice. Merci. Bandeko ba maman ba papa ba journaliste ba pandisango ya mwana mboka. Na pesi bino merci. Dengue voyez spontanément sans que nabenga bino kubutu nanga bituna na makambo etali mboka po mboka ezopela moto. Eloko nini toza nango na mboka comme problème sikoyo o bomoni ba gaz lacrymogène banda mikolo nyonso ezala lobby ezala lelo na mouvement agitation na mboka presque mobimba. Kobanda Kinshasa, Lubumbashi, pe bongo na bongo. Au côté pe côté ba syndicat, ba mouvement citoyen, donc le ko na nzungu ezotoka. Ebele kati na bino. Obenga nga na téléphone honorable Frank Diongo. Tobenga ko paka Lingomba, héros vivant. Vous allez parmi ba doit commander constitution. Vous allez parmi bassin parlementaire Mbokoyo depuis 2003 aux accords parlementaires. Vous allez quitter la constitution. Tout le monde comprendre makambo ils en mboka eza nini. Ya monde na pesi bino merci, na pesi bino disponibilité na ngai. Que chaque fois que ba congolais bazan a besoin na pesa likanisi pour ba mona nzela nazan na devoir ya kozala mosala na bino yango napesi bino merci ndenge boye ebele moto na moto aye na ndenge na ye merci mingi yango te botuna nga mituna o boye nango na kopesa bino mwa likanisi moke
sima nazonga na mituna na bino. Likambo o eza awa eza nini? Ya liboso eyali mibeko misatu o babengi baloa ezotala ndenge nini justice na biso ekotambola. Banani batie mibeko yango na kati ya parlement po bavote yango? Ezali des députés ya monsieur Kabila, honorable Obe Minaku na honorable Sakata. Mibeko yango eza mibeko komona yango nini? To ba titre mibeko yango nini? Eza mibeko oyo etali mabongisi ya kokamba justice ndenge ezali. Bakosorganize ndenge nini? Bakokambama ndenge nini? Pe bakovanda ndenge nini? Ezali bamengo na lopoto fonctionnement ya ba juridiction oyo ya pouvoir judiciaire. Mibeko ezosala amendement, eza ba loi ya sikate, eza ba loi ya kala, to mibeko ya kala o balingi batengamisa yango na ndenge na bango. Olia kobongisa bazotengamisa yango. Mobeko ya liboso yango wana. Mobeko ya mibale ezali mobeko etali statut ya ba magistrat. Ndenge ba magistrat bakozala, lolenge na bango ya kozala, mobeko ya bango. Mobeko ya misatu ezali oyo etali organe to structure to oyo azokamba ba magistrat nyonso. Babengi yango Conseil supérieur ya magistrature. Bakotisipe mayele mususu ya sika kuna. Donc eza miboko ebandi na bango te. Eza miboko ezalaka sikoyo olie basembola yango batengamisi yango mibeko yango nyonso. Alors yambo te natalisa bino ndenge batengisa yango, ndenge babebisi yango. Il faut boyeba pona ni tokomi esika wana. Boko sosola problème tozana yango awa eza nini? Mama ya likambo oyo tozana yango awa ezali crise to matata to kozanga boyokani entre le parlement, sénat na assemblée nationale na pouvoir judiciaire. Eza makambo ya conflit FCC cacheté. Makambo yango ebandaki ndenge nini? Parce que tango tokomaki constitution po botuna nga président yo ozalaki parmi bato akomaki constitution oyo toza nango. Ozalaki parmi bato akomaki constitution ya transition na 2003. Ozalaki parmi bato akomaki accord gouvernement éclisio mboka bitumba esila. Donc makambo oyo ezali makambo oyo po ba comprendre bo sosola mobeko likunzi oyo toza nango. Mibeko wana nazoloba komanda accord global eza 2003 tilelo 2020. Makone sabini faut montrer en expérience nango ça fait 17 ans. Donc makambo nazo yeb sabino awa nazoli nguba na mabade. Iza makambo na yebi mozindo nango. Et puis na kosala nango débat devant mutu nyonso ya mayele to ayebi tendance politique nyonso na français comme na lingala po naza na devoir ya kotasa bana mboka nzela. Na yebisi bino ke mama ya likambo awa eza conflit pouvoir judiciaire na parlement. Mais tango to komi constitution to prévoir crise wana te, solution na continuer eza te. Oto komaki na constitution kaka
bozangi boyokani entre parlement to assemblée nationale na exécutif to gouvernement. Wana de président il faut penser parlement. Or boyebi que crise oyo entre gouvernement na assemblée nationale to parlement et oumeli déjà donc motema mano apelande azo penser parlement na noté azo penser assemblée nationale na noté sikoyo et comité na sénat elembo ya liboso etalisi ke matata kozanga boyokani entre parlement les deux chambres na pouvoir judiciaire bilemo nango eza nini. Acte 1 to likambo ya liboso etalisi comme bilemo ya likambo yango nazoloba ministre ya justice oyo azali avocat azali ministre ya FCC akomeli bakonzi ya justice nalingi nakende nasala bino contrôle mpo nasala bino inspection kata mo procès asa jour ebandi botalaki na baréseaux sociaux président ya cour de cassation président ya cour constitutionnelle baprocureur généraux ya bajustice ya likolo ya suka bakomele ministre ya justice tata biso tozo dépendre na yo te yo kosala biso contrôle te okosala biso inspection te baboyaki asala bango contrôle mpo na mbetali ebandeli yango na procès ya 100 jours ntango bango baboyaka asala bango contrôle akea koluka renfort politique na famille politique na ye. Acte 2 ntango bakangi député Jean-Jacques Mamba makambo élection hein? Premier vice-président Conseil d'État abimisi arrêt lingi loba no décision ya justice oyo il faut basalela yango botika no makambo ile bova sala makambo maponami ya premier vice-président tous la décision à la cour de cassation soko ezwami pour continuer ko élection na bino après décision va notifier bango Assemblée nationale a sali point de presse biso tokotosa mobeko wana te tokosalela yango te tokosala élection eza lokola biso esalamaka yango te biso bolanda yango. Or kopesa réponse wana na décision ya justice po boyebi bobosani ke naza bobosani te ke nazali chercher un endroit parlementaire na Congo naza parmi ba grands chercheurs en droit parlementaire. Alors biso tango tokomaki constitution tokomaki boye parlement aza na pouvoir te ya constatuer ya kovandisa décision ya justice pe kotala yango soki eza malamu soki eza mabe toza pouvoir wana te ate eza mabe toza pouvoir kotala yango te. Non, François Balokaka ne peut même pas statuer sur une décision judiciaire. Et Ami Balé Tokomake, non, le Parlement ne peut pas s'opposer à l'exécution de décision judiciaire. Donc, le Parlement a le droit de faire la décision de justice. Il a le droit. Le Parlement qui a une injonction, une ingérence dans la procédure judiciaire. Parlement qui s'oppose à une exécution, ça c'est la constitution. Donc, le fait à la paix de presse, le Parlement a continué à rébellion contre le pouvoir judiciaire. Donc, le Parlement est entré en rébellion. Le parlementaire, le Parlement est commis un tombeau qui contre décision en justice.
Donc parlement comment qu'il va rebelle contre la justice. Bazaki na chance parce que la justice bakokaki kokanga tous les membres des bureaux basabisi bango à flagrance. Et bakangi bango direct bakana. Il faut qu'on félicite sa sagesse et pouvoir judiciaire. Parlement bazali collé à constitution té, bazali collé à mibeko mboka té, bazali collé à justice té. Acte 3. Conflit na Sénat. Honorable Ngoya na honorable Tambe Mwamba bafingani bolanda ki amona ndili. Oya amani kazaki leze ya mwasi afundi honorable Tambe Mwamba. Basengi na procureur général ya cour de cassation ba lever immunité honorable Tambe Mwamba pour basambisa ye. Parlement, Sénat, baboyi. Basambisa Tambe Mwamba. Mais problème est ça entre les deux sénateurs. Ba privilégier le plus fort politiquement. Mais victime, Luka Mukili non so ling basambisa Luka Mukili na yo. Nana sali bongo Sénat, Parlement, baboyi koto sa demande à justice. Mais bango, tant que bakangi honorable Jean-Jacques Mamba, bakomeli c'est Assemblée nationale commis pour relâcher et pour tous en session boutique ina bossa mission pour se ici. Cour de cassation, batiki Jean-Jacques Mamba batosi. Et ce qui n'a noté, acte 4. Batagisi auto sila na bango. Il faut to bota mibeko misato yo. Oyo ezosala ke bazo vanda na makasi na bango. Il faut to silisa bango po ba blocage wana ezali sute. Bosala mibeko na misato to sila na bango. Ndetina mibeko na misato. Soko tangi mena to comme soko na mibeko na misato. Nabosani acte avant acte 5. Avant l'acte 4, où est acte 4, Ezali Makambo Etali, premier vice-président du Sénat, honorable Sami Badi Bangui, à travers chef de cabinet, professeur Ngonda Koy, qui est un professeur de droit constitutionnel à l'université à Kinshasa. Oyo Azali n'a pouvoir émettre un point de vue comme savant, comme chercheur. Azan a niveau à corriger même ma thèse à doctorat. Donc c'est parmi les chercheurs autour nango qui mettre un point de vue le moto ayibi. Na forum ya ba étudiant na ba internet. Ba tunye mutu na par rapport na comportement ya parlement pour na ba boyaki ko sali la décision du Conseil d'État. Il est comme professeur et à droit. Vous voyez que droit constitutionnel, droit administratif et ça, droit public. Après ce point de vue, que non, Parlement a raison de s'opposer à exécuter décision à la Cour Conseil d'État. L'honorable Tambe Mwamba a révoqué comme chef de cabinet, il y a Sami Badi Bangui, sans l'aval, sans consulter Sami Badi Bangui. Tout simplement, pas plus de justice et raison, comme un professeur, Aza sénateur, à la télévision, dans internet, dans le forum des échanges, comme un professeur. Ce n'est même pas un avis politique. Ma chambre, pour na boya koto sa justice, va créer crise na pouvoir judiciaire. Pour sanctionner le pouvoir judiciaire, to ba juge, ba magistrat ya parquet, na juge mobimba. Vous voyez que basalaka révision à la constitution, ou balongolaka un tour, pardon, deux tours et commis tour moko. Na révision yango kaka, de balongolaka ba magistrat ya parquet,
le pouvoir judiciaire va dépendre du gouvernement. Mais biso tango to salaka constitution, mes chers amis, bande konangai. Boyokaka mukolo ya munoko solo po aza mukolo à vivre longtemps ba génération ebele po boye ba sagesse ndenge botambola. Constitution oyo ya mboka ya mbote na talisa bino bilembo oyo bazotenga misa mibeko misato oyo bango nde bavote yango te. Parce que tant qu'on a zolo bana bino awa, nazo bana bino na makila ezotanga pour na passe. Oto nyokwa maka, po bitumba esila, po accord global ezala signé, po to voter constitution à transition, po to voter constitution oyo. Parce que mambetali constitution oyo, so na longoli chapeau oyo, bokomo na sécatisme ke eza baïonnette. Awa na triomphal. Kuna sala kanga na répéta kelo kona pour boye bakena sa bango na sala kango blague te. Ndenge to koma constitution oyo to koma kanini pourquoi bato bazo se révolter eza mamoyi de peste eza mamoyi FCC cacheté. C'est un problème de tous les Congolais, même vous les journalistes. To koma ka totali to outi d'une part to outi na dictature. Maréchal Mobutu a gouverné Mutumoko président pendant 32 ans. Ba rébellion, ba guerre ébélée, ba coup d'état salima pour Mutumoko takoza président na koumela. Il faut qu'on règle constitution pour na que Mutumoko a oumela na pouvoir té. Tozo na dictature té. Totali mabe non sa dictature pendant mabe a dictature gouvernement ils ont décidé sur la justice. Ingi kolobaka non bato bandeko na bango baza na gouvernement ba famille na bango na gouvernement parti na bango na gouvernement ba comment na bato baza na relation na bato gouvernement te likanisa liboso parce que constitution ne to comment yango ezali ba résolution à dialogue intercongolais na gouvernement inclusif soko bo sali ba recherche bo comment na que makambo ebele za ba résolution to komi yango et komi constitution. Tolobaki que tu créer 3 pouvoirs, pouvoir judiciaire, pouvoir législatif, pouvoir exécutif. Parce que dans la deuxième république, tu as un conseil judiciaire, conseil législatif. Parce que dans la deuxième république, nous avons un père. Nous avons un parti unique, nous dépend de la volonté du gouvernement. Alors, il faut qu'on pèse le vrai pouvoir d'État, le quoi a mis des principes et en ma cas, c'est séparation de pouvoir. Bitumba o ezali parce que les 3 lois est violé principe et amounene na séparation et à pouvoir. Tokata qui pouvoir législatif et qu'on dépend de notre gouvernement et qu'on dépend du pouvoir judiciaire. Chaque pouvoir les a séparés et autonome. La même chose pouvoir judiciaire au dépend du gouvernement té. Nayango donc bitumba o ezali balingi que justice gouvernement ezala mokonzi ya justice juste dépendre na gouvernement bitumba nde yango wana. Faut pas bakosa bino bitumba FCC PRD et sont pas distribués dans question politique té. Et c'est un combat pour tous les Congolais. Alors principe on est allé à séparation des pouvoirs. Oh, et bébé, bah, aussi à monter dans le bébé comme ça. Oh, à la constitution, pour exposer des motifs, pour l'amour que non, et tant à bon. On a une principe à séparation de pouvoir. Il y a mis balé. Oh, il y a un tangi bébé qu'on a mis sur misato, bah, violer le principe à séparation des pouvoirs. Bah, article nini bébé qu'on a na constitution est bomi. 1. Natangi article déjà natangi exposé des motifs bateau aussi philosophie générale exposé des motifs à la constitution aujourd'hui article 12 aujourd'hui article 82 aujourd'hui article 149 aujourd'hui article 151 aujourd'hui article 152 aujourd'hui article 220
Donc mibeko wana nde bakomi yango ebomi baarticle wana nyonso. Donc balwa wana ebuki constitution etosi constitution te na bandeli baarticle ba comprendre malamu te. Article 12, 82, 149, 151, 152 et 220. L'article wana mibeko wana misato oyo ba député ya M. Kabila batie pona kotumba mboka babuki yango bateni compte nango te. Pona za mulai mingi te parce qu'il faut na traduire en français. Na opesa bino quelques mbeba kota la gravité nango. Mbeba ya liboso après que batosi séparation de pouvoir te, après que babuki ba article la constitution, na vous abino quelques bilembo misato kaka. Na mibeko wana misato bazui ministre ya justice bapesi pouvoir ya ko contrôler ba magistrat ya parquet, bapesi pouvoir ya ko nommer bango, bapesi pouvoir ya ko révoquer bango, bapesi pouvoir ya ko pesa bango pe promotion. Na mobeko wana pouvoir wana eza pouvoir président de la République. Donc babotoli président de la République pouvoir na ye bapesi na ministre ya justice. Et soki wana te bapesi ministre ya justice pouvoir soko magistrat azosambisa yo bapesi pouvoir ya kozwa rapport ndenge nazosambisa yo magistrat. Alors que boyebi qu'un sujet secret. Donc ce qu'on ne eza boye ozwani problème ya moto ape perdre, ozwani problème ya ndeko ya ministre magistrat parce que ça pouvoir la décision katika makambo wana soka yoki otaluka mokili na ye elingi koloba ke na mibeko wana bapesi ministre ya justice au lieu que nde tokomaki na loi ya liboso va modifier que juste magistrat akozala kaka na autorité na ye moko ezaka loi. Awa ekomi dictat politique ya ministre ya justice. Pouvoir akopesa injonction ezaka reconnu na ministère ya ministre ya justice mais babenga yango injonction positive. Nde bomone na conseil des ministres ba décider makambo 100 jours allez basa l'enquête. Président de la République ayebisi premier ministre allez ministre de la justice ayebisa procureur basa l'enquête pour la dossier à 100 jours. Wana babenga yango injonction positive. Injonction wana akopesa orientation te akaza na droit kosuko kata yango te. Mais awa ministre ndenge basaki enquête wana ministre azaki na droit koluba PG procureur général kuna na cour d'appel à Matete pesanga rapport eza dossier de ligne asa pouvoir wana te bien que alobaki bandela asa pouvoir koyeba évolution te pas asa kola kata to continuer te asa pouvoir wana te mais awa na ne ba changer boye asa na pouvoir koyebisa yo continuer asa pouvoir koyebisa yo continuer na sens tel asa pouvoir koyebisa yo kata parce qu'il faut passer rapport à chaque niveau d'institution. Yebisa makambo wana kaka bata opposition to bata IDP to bata MLP boyoki déjà que baboto na président de la République na pouvoir judiciaire pouvoir aza nango nyonso chef nango oya kongo kamba justice eza ministre de la justice. Mbeba ya mibale po eza ebele pendant que toza na conseil supérieur à la magistrature, les organes et eux ont géré ma cambognon sur ma magistrat. Bango basali nini? Ba dédoubler ba institution. Ba créer nini? La conférence des procureurs. Double emploi, dédoublement d'institutions inutile, gaspillage inutile. Alors que la question nyonso ya ba magistrat organe a ko gérer bango
et ça conseil supérieur magistrature. Donc si on a continué qu'on y ait Mbeba ils belé déjà le fait que Mbeba ya souka au Italie article 220. Dans l'article 220, n'est pas comment qui yango le cola Congolais à mon côté à cause de la présidence du Congo plus de 10 ans et ça là directement et ça là avec Mbala Mokoto ya Kukatana toute la vie aucun Congolais à cause de 10 ans président et ça aujourd'hui 5 à 5 ans il en dani et ça 5 ans aujourd'hui 5 ans au Kouyi au lieu que ça 5 ans musu ici mon nombre de mandats aucun Congolais de comment condition à cause de baki indépendance la justice le pouvoir judiciaire baki ko réviser en moté. Donc bato na bakena mayele ba réviser constitution na mayele pour ko réviser article 220 pour ko boto la président peut pouvoir azana ngo peut ko boto la pouvoir judiciaire azana ngo. Voilà Mbeba sur le plan il y a justice par rapport à Mbeba. Maintenant dans la politique Mbeba nango ezanini banani ba soutenir yango FCC de baza sima ya ba député na bango boyokaki mutabandaki ministre de la justice tango bazaki dossier akokanga Yuma Shadara alobaki nini soko bokangi Yuma mukile suki bokomono ekoya Mova Sakana lobi pour un dossier il y a Tambouema Barobi soko bokangi Tambouema bino justice les soleil va s'arrêter à midi mukile kosuka na midi directeur du cabinet batonos a sala injonction te justice radio télévision botalisa ba juge basa musana bango to état de droit to réhabiliter justice na mutu ambongo sakani bakangio bomoni directeur du cabinet naye atika basa mbisaye botali condamnation bino moko mais ba ministre bazaki na fonction lokola à l'époque Oroli Lunga basa msaki ba condamna ye bomoni le susu Tumba aza ministre en fonction ya cash bazo sambisa ye alors bamoni muto côté na bandi ko sa mboye donc obiso pour tout se protéger parce que bato FCC baza problème ni soko zimbongo ya FPI rapport à ba député il y a plus de 800 millions de dollars qu'il faut l'état récupérer bongo na maman ya likambeza pour l'intérêt en bokate ba se protéger pour na ba détournement pour na ba nyongo bazwa na FPI pour balandira bango te à contrepartie ba promettre Kabila non na septembre il faut changer constitution yo kozo comme président donc ils ont jeu d'intérêt entre Kabila na batunaye contre intérêt en mboka il faut pas fungwama ils ont ma cache FCC depuis Congo ils ont Congo aussi bon mona que 35 millions de dollars ils ont na compte à l'état na conflit à 100 jours l'état a réclamé 48 millions mais déjà Raobank yango moko bazongisi 35 millions de dollars na compte à l'état bino so boyebi yango caution pendant 18 ans bato FCC bazongisa 100 dollars na compte à l'état pour la justice. Alors bali ba bomande yango wana ba bomagistrat etali ba congolais nyonso pona kosukisa na lingala solution ya wana eza ndenge nini bo comprendre déjà ibandi nango tina nango pe beba nango eza belé na katika na mukuse po bato français bazozela ere koleka mingi na bo basabino mulaite pour permettre bino bo comprendre yango solution nango eza nini na likambo toza nango beaucoup pas de crise à FCC cacheté. Solution nango est que le parlement autour nango la configuration oyo et comme il m'a bé que le coronavirus geste barrière ezakaka moko est contaminé l'institution musuté donc il faut qu'à président aboma les deux chambres de toute urgence.
Parce que le Parlement, ils ont tumbamboka koleka coronavirus. Donc, geste barré. Dès que l'état d'urgence est ici, pour l'état d'urgence, bon, Parlement. Alors, le cas de conflit dans le gouvernement, ils ont déjà, et où mêlent déjà, les critères des alliés, et que dans le Sénat, ça fait crise. Alors, ce qui n'est pas interdit en droit est permis. Le cas de l'article est cité, que bako panzapé Sénat, et que Sénat a continué à Mouboulou, dans l'Assemblée nationale, ils ont configuration à Parlement, ils ont confié à Baliba Toumamboka, à Bomaka, les deux chambres. Et l'Assemblée nationale, pour Nangaï Fandjongo, expert dans Nango, à Bomaka, les deux chambres, comme ça, c'est nous qui avons besoin d'élection. To bengi Nations Unies pour nous Nango, Nations Unies basungi biso, basali organiser biso élection, 500 millions de dollars ou c'est pour cette élection, le Congo ne peut pas marquer 500 millions de dollars pour la faire élection. Bongi comme on a Nango. Donc les Kamambongo ils attaquent, sinon pour ça l'élection allez, élection anticipée salement, comme ça tous au parlement oyo ayez ezui et ko elonga tous au parlement mususu oyo déjà bakoya déjà na ba geste barrière. Avant ba banda ba déjà na ba geste barrière. Donc, solution de Yangwana. Si on a bomi parlement, mariage peut koufi. Donc, dès que nous avons bato pazana kaka. Et ça, moi, ça libala, alingi ne mumba lime, azo bebisa. Aousa la bebizeti. Soko FCC, balingi, mariage na bangote. Mais balo bano biso tolongwe. Babo malibala déjà. Moi, c'est pas bon malibala. Mumba, ezaka mwali muda mwali libala te. Mumba la bonga libala kineka bomi libala, moi c'est pas bomi libala. Oh soko lingi to kabwana yo banda. Est-ce que aza eza sincère? Mambo Shadari na Nehemi Balobi, est-ce que ça sincère? Bakol ba bon libala oyo ngai na lingi sute to katani sili. Donc c'est parce que ba yebi que problème eza ya accord na bangote. Problème eza que ba toucher na état de droit, baza contreté, bazo mona que non. Basala boyo non lembisaka kato zaka assemblée mais lembisa bokanga biso ezate tikaji des akaboy. Donc loi wana solution nango il faut qu'on retire les deux lois moya ko négocier ezate la population azan a droit par rapport à l'article 64 mugabo bozo sala wana eza légal. L'article 64 nazo sukisa wana article to komaka yango philosophie générale, l'article 64, et ça la Révolution française. Nous avons la Révolution française. Et tant que les jeunes sont en France, ils ont renversé toutes les institutions. Le régime peut changer. Et la population, tant que bimaka spontanément, pour une cause, c'est l'autorisation. C'est l'autorisation. Parce que dès que la constitution, la population est souveraine primaire. Dans la totalité du pouvoir, dans une dame, a perçu des députés et des sénateurs. Représentés dans le Sénat. Il y a dans la province, on représente la province dans le Sénat. Individuellement, représenter les Kinois dans l'Assemblée provinciale, dans l'Assemblée nationale. Mais à la population, bato na tinda ki ba représenter nga a représenter nga mabe na boy représentation na nga moko na bitu na défendre terrain na ngai ndo moni population telema ka pona ko défendre terrain na bozolanda wana basenga autorisation te article 64 est au-dessus de toutes les institutions. Donc population va côté na ba président biso to yolongwa ba ko se autorisé pa nani yandi ba mona ki tango ba soda na Turquie basala ki coup d'état population bakia komanda basha bino basoda to boyi bozwa pouvoir bozongisa soko population batelemi bazonga kasima bo bino to mona na Turquie ba population monti ko basha bobo mabiso kasi babomi balemi batiki pouvoir etikali président ya Turquie a récupéré pouvoir pour na nini pour la population appliquer article 64 na ndenge na bango. Donc article 64 de la protection au peuple azaka nango contre toutes les institutions. Et papa Tshisekedi a tant que ce principe moko que jour où le peuple a kobima bango moko pour na ko défendre un terrain na yende démocratie bandi. Ça que va faire c'est un mot d'ordre. Yo na bandi na bil que non bakambo eza mboka. Tango bino mutu na mutaiba non na kei ba futi ngai te me ngai moko comme patriote na sala ko mpo na mboka na ngai.
moto akosa bino te eza conflit FCC caché bososoli sikoyo kina iza makambo intérêt ya mboka, combat contre l'état de droit, combat contre le pouvoir judiciaire, combat contre l'indépendance et la justice. Oh, chaque Congolais faut défendre lobi femme de kokufa ezate kene ayibisaki biso te devant mokili devant nzambe na sa yibisi. Voilà situation oyo etali makambo etali conflit wana na français.